Voilà. Yabino ndeko yeyo ayeli susu. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Yeyo. Moye kolipe molakisi. Yeyo. Mwana oyo azali mosali pe molobela na yo nzambe. Yeyo. Voilà. Lumière Kambulu. Bon dia a todos. Mokolo malamu na biso banso. Merci na ba abonné na biso nyonso. Na oyo banso nano s'abonné te, bo s'abonné ebele ekosala biso kitoko. Voilà. Merci na ba oyo banso basala ka ba video na ba mpona ko soutenir chaîne oyo. Na lobaka meni fois que chaîne oyo ezali kaka pona ngai moko te na libota na ngai to na famille na ngai. Ezali œuvre moko oyo tozo sala musala ya Nzambe na se na moyo oyo na lolenge mosusu. Voilà. Alors tozo senga na bino baona na bobandi ko sala video te. Bozo courage wana, boyoka soni te, na tango sejeye, boyoki yango, ta ezali, sala intervention na yo, répondre biso. Soki poza na besoin ya mutuna na yo oya yo moko, comme ya vie sociale, comme ya Biblia, gospel, okotinde la biso, ba numéro na biso na si boye biango, eza nango wana. Toko répondre, na elongo na libota na Nzambe. Plateau na biso réflexion eza place oyo ke toye kwisaka. Awa okoyekola. Pe awa okoyekwisa. Tozo yekola nga na bino, pe tozo yekwisa nga na bino elongo. Voilà. Eloko memi biso awawa eza sije mo kitoko makasi. Nengi tozolo bake eloko zo nyokola pe susu biso ba oyo tondimelaka makomi ba oyo tokendaka na lisanga obe kintu adobe lisanga obie Ecclesia oyo bâtiment ebele tozo teyama melem susu pe mona dirigeant azo interpréter makomi na erreur l'un mususu pe ancien to pasteur to apôtre to frère diacre. Les gens peuvent interpréter la Bible na erreur. Et l'obité que tellement ya comme pasteur, ou bien diacre, ou bien ancien, ou bien esengela ye bakaka nyonso. Aza moto lokola yo, maza na ngolu pe différent na yo. Comme frère pe akoyo ko sosola pe makomi mie pe asungi bana na Nzambe. Alors toya na likambo moko toye ko rema bandeko na biso to ba kambi na biso to ba frère na biso ebele bazo interprétango mal. Alors soko eloko za mal interprété yeba peke ekoki ko risquer kotambola na génération à génération. Bare ronezo salama tellement ebele. Na kopesa bino ndakisa moko trop simple lobama mingi na bandeko ebele. Kama leso mwa lisolo ya makamuna Nzambe obe deba omona oh Bible lobi oya salaka na hotel alia na kati ya hotel. Oya salaka na hotel alia pe na kati ya hotel. Na ebite verset na bino si omona na kati ya Bible. Mais ete ya maka obe eloba maka. Eza na wakamsu moto atangi mendenge ba interprétango mal. Ale moto pa zui tellement ça les recherches te a solo li ango pete a fouillete a kota mona le même erreur le pas zo pesa ba ninga on pesa ka peka na erreur yango o biso toye émission na biso titre yango ezali réflexion awa to yaka to réfléchir na makambo nyonso vie sociale vie spirituelle comme ya makambo ya Biblia. Alors tu lobake awa toyaka koyekola pe toyaka koyekwisa. Kokanisa teke nga na ebebele koleka yo nga na yekola ke na likambo yo lobaki. Je crois pe po yekola no nga na lobaka.
Alors libota na nzambe eza ebele na kati na chaîne. Ba abonné na biso balandaka biso bazo pe un plus. Na oyo na no bano sa vidéo te sala vidéo supporter biso. Tozo pesa verset oyo moto nyonso alingi koyanola biso na kati na verset oyo ayanola biso par rapport à Bible. Biso ezali na discipline oyo. Soki mutune ye pour la vie sociale, répondre biso pe par rapport à la vie sociale. Soki ye pour la Biblia, ko bimisa biso libana te na pensée na yo, répondre biso par rapport Bible ndenge ezoloba na biso. Komi yango ezali ba norme oyo biso plateau na biso ya réflexion etambolaka. Vie sociale, répondre biso na système vie sociale. Na Biblia répondre biso ndenge Bible ezo recommander biso ou répondre biso na kati par rapport à boyebi na yo. Pe apôtre Paul alobi to prophétisaka en partie, to teka en partie, ne sais que tout ça là et ça en partie tout ça a besoin de soutien. Alors, si je nabiso to mutuna nabiso ezwami na mukanda ya Galates 6 verset 6. Interprétation nini yoko pesa na verset oyo? Galates 6 verset 6. Vous avez l'interprétation ko pesa pona yango? Comme la sopata na commentaire et ça biso kitoko. Totangi yango na kime pe na boyebi nyonso. Galates 6 verset 6 elobi. Moto oyo azali koyekola mate ya sango malamu akabela molakisi ndambu ya biloko na ye nyonso. Na bandeli. Galates 6 verset 6. Moto oyo azali koyekola mate ya sango malamu akabela molakisi ndambu ya biloko na ye nyonso. Elakisi ke oyo azoteya yo makambo ya nzambe, oyo azoyekwisa yo makambo ya Biblia. Bible lobi okabela ye ndambu ya biloko na yo nyonso. Sikoyo motuna nde place efandi yango toye nango lelo. Biloko wana bazolobela eza biloko nini? Tokabela bango nini? Tokabela bango nini? Toyokabela ngai nini? Mbongo? Biloko kolia? Bilamba? To nini? Motuna na biso ya lelo ya mwana. Lokola momesano, topesaka 6 jours. Na 7e jour, tu vois que na partage à biso selongo, tu es bako songana. Motaleki muninga azate. Biso nyonso tozo yeko. Songa. Mena ko senga na bayembi. Na bayembi na mokili mobimba. Ko bana na Jerusalem ezali UK place nga na fali na Angleterre. Ti na suko ya mokili. Bayembi nyonso ya ba gospel, ba tei nyonso, ba frère nyonso, ba ancien nyonso, ba diacre nyonso, moto nyonso oyo azali na kamwa boyebi na ye asunga biso, s'il vous plaît. Toza na besoin lisungi pona tozomona ebele tozotanga Biblia to ba lisanga na sope bazotanga leso makomi bazoteya biso, mais bazoteya biso l'emsos pe na ba erreur ou ba interprétation pesa propreté. Tiango to yena ko senga lisungi na bino na bobo yebi ko leka biso. Boya bosunga biso. Merci. Nzambe na lola apambola bino. Ciao.